doit mettre sur pied une dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Tozali Kolobela, actualité. Boyebi qui est président de la République, Azalaki na Grand Kassai, d'où à Pasaki, fête, il y a réveillon, fête, il y a fin de l'année. A Pasaki yango kuna na Grand Kassai, mais boyebi polémique oyo et bimaki kuna denka boyebi ke na 5 minutes tolobaka makambo avec émotion te tozilaka mukie pour tozwa information sur ce belé parce que ce qui m'a soulé zolo bela en émotion makambo susu et ko échapper biso. Président de la République à Zongaki déjà, donc les lots, toujours tourné émission au mercredi à Zongaki, je pense, si ma mémoire ne me fait pas défaut, à Zongaki lobby, nakanisi bozali komuna ndengito chelibino bilili, il y a retour naie na Kinshasa. Makambu oyo président de la République a kutanaki nango kuna tozu version oyo ya suka na biye ya ministre oyo enseignement secondaire aye koloba tokotiela bino yango na suka apesi version oyo tokoki tobenga version officielle parce que yazali officielle ya mboka. Mais oyo toyokaki c'est vraiment inacceptable, révoltant. Je suis vraiment sidéré. Yako yoka makambu oyo yoki na ba réseaux sociaux. Bonjour les amis. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en Mbuji-Mayi. Et oui, madame l'inspectrice est déjà sur terrain. Je viens de faire la tournée de la ville. Il y a 2 semaines, j'étais ici. Craig 7 avait arrêté les travaux. Il n'y avait même pas d'engin sur la route. Et là, comme par magie, depuis que le chef de l'État est là, les travaux ont recommencé. Pire, ils ont mis du sable rouge. Nazo sambela mpula enoka et beta makasi. Mabelane comme poto. Pour chef de l'État, mon musala boso sala. Pour moi, il faudrait qu'on chasse Craig 7 de nos provinces, Kassai centrale et Kassai orientale. Parce que ça, c'est la sorcellerie que nos ancêtres nous ont envoyée. Et bon, 42 millions au batinda qui bon ram pour passer à la université officielle en Mbuji-Mayi. Quelle honte! Bongo et puis entrepreneur à Solala. Bon, moi, je suis boy. Naoti kate et bela mon on a pas bateau. Aou, bonjour les amis, je suis inintimidable, hein? Et moi, ça veut dire qu'on ne m'intimide pas. Hé, les voleurs, 42 millions de l'UEM vont sortir. Ne vous en faites même pas. Nous serons avec vous jusqu'en prison, puis vous allez sortir ça de vos ventres. Hein? 30 millions. La route Kanang Mbuji-Mayi. FA a déjà sorti l'argent. Vous allez apprécier. L'Institut du 4 janvier.
4 millions de dollars, c'est ce qu'on a vu là. Vous allez apprécier Mihibi. Arrêtez de m'envoyer des personnes interposer des messages. Je suis inintimidable. Les gens les plus forts ne m'ont pas eu. C'est pas vous, vous êtes trop petits. Mihibi. Nénou. Boulogement sont bien Kassai, tout nous tomina. Parce que eloko ngai na koki ko lobela bino na ko répéta ka yango kaka muluba oyo azali derrière Fachité ou azali contre Fachi azandoki aza motema mabe. Comment voulez-vous un muluba azala contre Fachi? C'est automatique, c'est dans le sang. Président Kassavou bazalaki mu Congo muyombe. Donc tant azaki na pouvoir automatiquement nga nazalaki pour ye na esengo. Zoro mabiala na Suisse pe donc torotu na kutu question tena esengo. Bangala Mobutu azalaki bangwandi. Donc ba choyeli baye na musée. Donc sikoyo muluba azala contre Fachi. Moi je n'arrive même pas à comprendre. Pour moi c'est inimaginable. Et puis boyebi bien, baluba oyo babandai koloba pona bino. Bokozwa pouvoir te. Boye, lelo muluba a eu pouvoir. Muluba pe pas comme les autres, pas des moindres. Moi na ya papa Tshisekedi o alongola biso ko banga o alakisa biso, le peuple d'abord alakisa biso démocratie, mais comment bokoki kozala contre ye? Boskizenga boyebi ke nga masolo oya ba tribalisme oya ki tribalisme nazalaka nango kutute. Boyebi bino ke ngai ndenge na telemelaki masolo oyo ya ki tribalisme na kotika ka yango te lelo soki Kongola komi séparé donc batu mususu côté au côté bazo ba faible ezali faute ya Martin Fayulu. Martin Fayulu muta sépara ba Congolais ba faible oyo azwa bango azapena ba journaliste na ba chroniqueur na oyo amplifiaka masolo oya ki tribalisme. Boyebi ngai kutu donc masolo ezarate boyebi kombele mission na telemela masolo oyo. Neti ngai donc naza kinois, Fachi aza kinois, neti nga na groupe na ngai ya WhatsApp. Ba administrateur tout kutu nga kutu boule ezalaki te. Na ko se retrouver baza bango tout baluba. Mukongo azate soki nini. Donc baluba parce que donc nga na moni kutu ba masa ngai bele baza baluba. Et puis nga kutu bulu wana batu bayebi nga nazalaka kutu na bulu wana te. Nazalaka kutu na bulu wana te ezana kisasa gradi kutu na ndo yeba kutu masolo neti na oyeba ka o gradi mu ya donc katumba muluba. Donc masolo oyo ya ki tribalisme chez moi ça n'existe pas. Mais le konga na zolo bela muluba oyo azali contre Fachi aza motema mabe. Motema mabe. Un muluba c'est automatique. Et ça kutu tokotuna te muluba doit être derrière le président de la République parce qu'azali moi na bino ya mboka. Tolobite que président de la République azali donc président ya baluba non azali président ba congolais nyoso tout mais na lobi muluba ezali automatique il faut za la sima ya Fachi soko za sima Fachité donc baluba msuna ko tanga je préfère taire les noms donc baza mitema mabe. Mais problème ezali oyo na kokolo bela bino lelo oyo bimi na Grand Kassai boyebi ke ba misala ezali ko sala makuna banzela ba makambo ya ba projet achi les gelou donc banzela be kol makambo belé mais ba travaux wana ezali ko sala manandenge elongo banité eye ko bimake mbongo eza kutu boyebi kaka ba mbongo na biso ya mboka na biso ezaka ba million de so ba fakoli kaka ba million donc ba masolo e bima kuna ba mbongo ndenge e bimi version tozwa ki liboso et panzanaki donc panzani d'une façon virale les alike mbongo oyo batiaki na ba travaux na ba biloko wana et monanité misala les aliko poussa na te nga nazali ko kamwa baluba donc boyebi donc Kassai banda Mobutu ti siko ezali donc côté moko boye ezalaki défavorisé ezalaki et se développa quitté président de la République aya c'est normal netinga so naza mu Congo na robongisa donc ba province nyo surtout mais province nanga ya ba Congo na kotika yango te na robongisa ngo parce que ezali fierté ya ngai président de la République aye muluba lobi ka bongisa
côté à Bakassa Ibotala ndenge komi donc il bonga 100 coups tout compter donc projet où il y a 145 territoires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité ce samedi 31 décembre 2022 différents chantiers d'infrastructures dans la ville d'Mbuji-Mayi. Le chef de l'État s'est d'abord rendu sur le chantier de l'université officielle de Mbuji-Mayi, IOM, pour observer l'évolution des travaux en cours. Le président de la République s'est ensuite rendu au complexe scolaire Kalenda Modishi où les travaux de rénovation et d'agrandissement de ce fleuron des écoles de Mbuji-Mayi seront bientôt achevés. Selon les responsables du chantier, dans 4 mois tout au plus, le complexe scolaire pourra accueillir des élèves dans des bâtiments flambant neufs. Enfin, le chef de l'État a clos sa tournée par une visite au stade Kachala Bonzola, dont les travaux de réhabilitation devraient débuter prochainement pour redonner son lustre d'antan à cette infrastructure sportive dotée d'une pelouse synthétique et d'une capacité d'accueil de 23 000 places. C'est une fierté pour le Kasaï oriental qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Baptisé complexe scolaire Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, un bâtiment flambant neuf avec 12 salles de classe et accessoires aux standards modernes, c'est le bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, appelé autrefois Kuluna, que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré dans son village Mupompa, à 45 km de Kabeya-Kamwanga. Les clés du bâtiment ont été symboliquement remis au général-major Kassongo Kabwik, commandant du service national, par le président de la République. J'étais un homme satisfait que je suis dans cet enclos. Ça fait 6 mois. Il y a de cela 6 mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait. Nous, on y croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait, mais pas totalement. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ces sites. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national. Une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'il a été construit par ceux-là qui autrefois étaient appelés Kuluna. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs de la nation. Sur l'instruction du commandant suprême, le président de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà aujourd'hui, ils ont construit cette belle œuvre. Donc c'est une œuvre qui est pleine de signification pour le commandant suprême, parce que c'est là pour que le processus d'intégration, de réinsertion sociale de ces jeunes a été une réussite. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. La symbolique pour la cérémonie de ce jour. Miko Kabuta, bourgmestre de Munkamba, salue ce geste qui s'inscrit à l'actif du bilan du chef de l'État. En croire le général-major Kassongo Kabwik, commandant du service national, les bâtisseurs ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du Kasaï oriental. D'ici la fin de l'année, les bâtisseurs offriront aux habitants de Mupompa un hôpital de 112 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mais Bino Baluba, parce que c'est un des gens qui ont parce que et ça ne met pas na Bino Baluba, bozo kata sonité, bozali so qui te ezali confirmé et kozala mawamine bozo kata sonité, président de la République Azam Muluba, bo détourner mbongo oyo bati pour na ko développer Grand Kasaï. Na yebité.
Nayebi te donc mandat ya président de la République, bobi que mandat président de la République ba tâche ya mabe oyezo bébé sa mandat président de la République eza qui fa quoi mutu et bébisi mandat ya président de la République ba fa quoi na ba fa quoi oyo nde bazoya na bulto ebite soki nini bazali ko bébisa donc mandat président de la République boyebi que papa Nabiso de heureuse mémoire Etienne Tshisekedi aloba ngo mboke kufaka soki ba fa quoi baza bilo moko bolanda. Mboka ekofi mpona moyibi. Bino moko bolandi tant que ba fa quoi bazali mboka eko avancer te. Mandat ya président de la République na biso ezali kozwa ba tâche ya mabe ezali ko beba likolo ya ba fa quoi. Président de la République il faut ozala sévère koleka bekolo mususu muluba soki asali contre-temps il faut zala sévère koleka muluba mukongo muluba ni parce que yo soki omeki ko kipe masolo baluba te baba moni bandeko ne bazali ko yiba o azotika bango ezani ta na poto soko za riche kosi neti fiske ba olandelo mabe mais soko za mutala bako sambwisa ona ba niveau moko osakana te. Moi, je ne peux pas comprendre que un muluba atia ba contre-temps na Fachi Beton ndeko na muluba. Muluba oyo azali ko soutenir Fachi Beton te azali sorodio on azali ko répéter ango. Boyebi so baluba ba développer côté à Grand Kassai te bozui président ya mwana mboka ya côté na bino alobi ke abongisa côté wana. Et komi bino bokomi ba fa quoi. Bokomi ba fa quoi bakomi do bakomi ba fa ya on a président de la République. Nakolaki Sabino, président de la République, à l'habitant a pouvoir, à Boulagi teke, niveau qui fa quoi, eza, namboka na biso, andimaki teke goza na niveau na, boy kabino moko doka, andimaki kutu teke, et goza na niveau ana qui fa quoi, bino moko président de la République. Je préfère vous dire d'abord, Christian Lusakweno, qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée, mais je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point. Aussi prédateurs. Parce que bon, je me souviens à l'époque du défunt maréchal Mobutu, on lui prêtait des propos qu'il aurait dit. Mais mais je serais vraiment tenté de faire pareil, de dire pareil. C'est incroyable cette méchanceté. Aucun amour pour son pays. Donc, vous savez, vous pouvez avoir une responsabilité, vous vous dites, ben bon, après moi, il y aura des successeurs, et puis j'ai des enfants, et mes enfants, quand j'aurai disparu, eux vont rester dans ce pays, ils doivent vivre. Mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière? Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'avenir qui nous dira, parce que elle est terrible, cette corruption. Président de la République andimaki niveau yaki fa ko ezala kité et puis ayaki susu kolobake donc juge a changé ki bangoni so kanisa ki ke juge wana bazali bato malamu OK juge pe ba fa kwa suko bazozwa ba madeso bana. Je vous donne juste un exemple, la justice. J'ai fait des réformes. J'ai mis de nouvelles personnes enfin que j'ai trouvées mais bon en se renseignant voilà j'avais des preuves de leur probité, etc. Je ne dis pas, je ne les remets pas en cause, mais je dis, je pensais qu'elles allaient m'aider à impulser une nouvelle dynamique au sein de la justice pour la rendre vraiment ce moteur de l'état de droit, ce pilier de l'état de droit que j'attends, et ce redresseur de tort que je veux voir, pour qu'ils mettent fin complètement à cette corruption, mais rien à faire. La corruption continue d'exister dans la justice.
Et les failles continuent aussi. Ça fait que malheureusement, on n'a pas encore le résultat escompté. Et donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que, bon, il y a un problème. Peut-être qu'il y a des efforts à fournir de la part des autorités dans le sens où on doit peut-être mieux rémunérer ces gens pour les empêcher d'avoir cette boulimie à vouloir régler les problèmes de leur manière. Et là, je fais vraiment allusion au dossier qui concerne les titres fonciers, etc. Mais il y a des scandales. On va jusqu'à s'en prendre même à des ambassades, des propriétés qui appartiennent à des ambassades étrangères. L'ambassade du Burundi notamment. Par exemple, mais il y en a d'autres, Chine, Nigeria, il y a eu des... Vous voyez des titres fonciers, parcellaires qui ont été fabriqués. Enfin, mais c'est une... Mais comment vous... C'est incroyable. Mais comment vous... Président yango tozali ko senga penza parce que tozomona IGF ezali ko sala musala tango ba kopesa relais na ba juge na ba nini et komi masolo mususu. Ah en France tomona ba créé en 2013 parquet national financier o ezali ki créé en 2016 par Sarkozy parquet national financier o yi bango moko bazo landela bazo kangana ba fa quoi. Donc, biso na Congo, président Félix Antoine Tshisekedi, ça l'appelle parquet national IGF. IGF yango moye bandolanda tina suka ikanga peza ba fa kwa tina suka parce que donc alingete a osala musa soka pesi passe na côté ba juge fitakani na fitakani. Ba tiki ba fa kwa misusu bazakuna bali konta bazwaki donc ekozonga te donc tout sengi président de la République donc ça la penza créé net ça na France à parquet national ça la siko parquet national IGF yemoko na ba zuzi na yena ba nini na edoso ba kangyo beko za mutozo lekana aujourd'hui liambala na lubwaku parce que on peut pas comprendre Fachi azoko kama ndima giteke ki fa kweza tina niveau wana donc Fachi béton to lobité que donc il faut tout ça là Batu, tant bafundi, il faut présomption d'innocence ezala. Mais, milinge bimaka pambate. Parce que ceux qui ezali masolo moko bazoko ça il faut donc officiellement bima tout le monde qui ministre il y a enseignement supérieur à démentir Makambongo mais il faut vraiment donc bima penza solo donc sans cela président de la République il faut ba fa kwa wana ya masolo o ya ba travaux Grand Kassai. Il faut ba kangama ba ngwatama donc pour nous pesa peut exemple ba mona teka à présent Fachi a witi no ba côté ba mboka na atiki ba fa kwa ba iba donc okozala kutu plus sévère que ceux qui fa ko bien mu Congo ou bien mu Swahili ou bien ya mungala donc izali masolo ko sakanate zo pesa ngai et vraiment c'est inacceptable, révoltant, je suis vraiment sidéré na yo kapenza muluba oyo penza boyo ki passe pour bozo vraiment pouvoir oyo donc Kasai ils allaient développer président de la République ya ngo développer Kasai donc bino bozo ya na ba masolo moko boyo ya ki fa kwa na kati ya Grand Kasai il faut bino boza bato que il faut donner exemple parce que président oyazawana aza muluba il faut bino boza la bato moko exemplaire. Donc, tout marqué dans nos pauses publicitaires, partenaire Nabiso Oboyebi, Kodia Simo, Wami Business, ya Mama Nabiso Mireille Wankake, Sepela TV, Mutumora Benga Kingaya, Zu abonnement na ezali sengomi pour batso ba ki Sepela TV, ba kan sakaka, masolo ango soki ndenge ezali TV numérique, son makambutu neti, ba chaîne oyo, ya mindele kutu yango, elengi nango, okotambola nango partout. Et puis, Bobo Sanate, Kitenge appartement solution et appartement ah wanakati à Paris vous voyez Paris les années de ville musutu ba ville minene mingi banda ko ezalaka pasi mais avec Kitenge appartement au bengi na numéro wana solution na yo ya kiboba ezwami okokolala tranquille et puis sans oublier salon de coiffure na biso El Binto coiffure salon ya bastar salon bakata kayosuki donc avec sourire kolukate ke feti Osuka na Kovo o etanga makite. Donc vraiment, restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé un appartement dans la poto. Solution mon ami. Aux en posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle location à restaurant, ou benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux en posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux en a besoin de louer terrain. Oh, n'a pas d'autombaranta banangai, n'a n'enga poto, zone industrielle. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Oh, lingi o fungola, oh, babiro. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Numéro à téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Au lieu que ça la achat et lupangu na poto ozana Kisasa ozana Ngola Pichu Kitenge ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltia ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici au Kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure.
Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elvito Coiffure. De retour sur le plateau, merci de votre fidélité et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après cette bande-annonce relative à nos partenaires. Donc, merci de votre fidélité. Vous êtes en direct sur Clébois Original, émission 5 minutes avec César Ngadi. Donc, Bomoni, makambo tozali kolobawa, ezali makambo ezopesa biso pasi na mawa na motema. Na répéter le sous mulubu azali sima ya fatite azali ndoki aza motema mabe parce que c'est automatique mulubu il faut atia Fachi, Maboko, présent Fachi, Maboko, bah c'est Kagibino. Bogoza pouvoir, tel le besoin pouvoir. Il faut boza siman de Gonabino. Et puis botika qui fa quoi. Botika qui fa quoi. Présent donc Batu Oyo Tozo Zila Penza ke banquete salama. Ce qui vraiment zali que Mbongo bazolo baba million Oyo. Bazali ko loba. Et salami ke ba yibi, président de la République. Fakwa ya muluba donc aleki donc fakwa muluba il faut la vraiment la correction que les cas fakwa ya batunyo soit tabiso tout aux ba congolais mais fakwa ya muluba zo réveiller président de la République plus parce que bato bokena on kana marque karake donc tala muluba bande kona ya tiki biso tozo mona donc parce qu'il y a président de la République parce qu'il y a président de la République Topenka Bongo Muluba, mais exemplaire à Géraka, rendez-vous à président de la République. Pour ne citer que lui. Donc, c'est exemplaire au moins l'année Sengo. Il y a Rosala Pembene à présent. Donc, Fakwa Oyo, il y a Grand Kassa ya Makambo, président de la République, Oyo comme Mawate Koutufo, Ozala sévère koleka, que Fakwa côté Moussou, parce que, Koki jamais ko bebisa, mandat na ba ndeko na yo moko. Na ba ndeko na yo moko. Toyoka exemple, donc Toyoka, ndenge konabiso John Kaembe, vraiment to féliciter na makambo oya sala ka vraiment zali patriote monene to rappelle ba vidéo na mingi boka ndenge zali ko expliquer ma solo oyo ya ki fa quoi oyo donc toujours bango conditionnel parce que na ne confirmé mais ndenge ezokene ndenge wana il faut ba yela biso ba dossier to comprendre pe que ezali makambo lukuta donc boyo kabino moko na vidéo yende konabiso John Kaembe oya sali pour Namasolango. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Le projet Papa Trait, Zulu 1 Trait, Delta Bravo 0 Trait, 255. C'est le nom code du projet de financement de la BAD, Banque africaine de développement, et des FAD, Fonds africain de développement, pour la construction de la route Mbujimayi, Kananga, Kanamambuji, jusqu'à Angola. Ces financements viennent comme un don et un prêt. Le prêt, c'est ce que la RDC va rembourser. Le directeur de la BAD, Solomon Ekone, envoie un courrier à Nicolas Kazadi, notre ministre des Finances, en décembre 2022, les signifiant que le conseil d'administration a approuvé le financement pour la construction de la route Mbujima-Kananga-Kanamambuji-Angola. Selon le calendrier des traitements du projet, le financement entre en vigueur le 1er février 2023. Et la période d'exécution du projet, c'est 2023 à 2027, donc 4 ans. Et selon le même calendrier, la date de clôture de ces projets est le 31 décembre 2027. Le 23 novembre dernier, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement se sont réunis à Abidjan, ont approuvé le financement des travaux et de Kalambambouj et de Mbujimayi. Le budget global
est de 650 millions de dollars à peu près. Mais pour la première phase, la Banque africaine de développement a débloqué 175 millions de dollars et on va y aller de façon séquentielle. Quand on aura fini la première phase, on va aller à la seconde phase et ainsi de suite. La première phase consiste au bitumage de la route Kananga-Mbujimayi et il faudrait que la partie congolaise puisse s'approprier de ça en ratifiant assez rapidement cet accord de financement parce que la raison pour laquelle nous invitons le ministre de Finances pour qu'il puisse, dans les meilleurs délais, déposer pour adoption à l'Assemblée nationale le projet de ratification de cet accord de financement. À présent, je demande aux gens qui ont tweeté que le conseiller de Fati ont volé 30 millions de dollars de la construction de la route entre Mbujimayi et Kananga de venir nous dire quand est-ce que la BAD a donné les 30 millions de dollars entre les mains des conseillers. Venez nous dire, venez nous expliquer. Bino Bolandi, donc Masolo Oya qui fa quoi na Grand Kassai, donc Ezali Mawana passe na motema. Beaucoup de sala ngote, faut rendre service na ndeko na bino président de la République. Et ça na côté mususu, tozali kolobate ki ba bekolo mususu ba yiba non, ko yiba to linga ngote. Mais oyo soki muluba yebi ezali donc ko révesser plus parce que ozali na province moko na président de la République et puis président de la République azo sala tout pour à développer Grand Kassai, mais bino besoin na ba contre-temps. Bino besoin na ba contre-temps. Donc vraiment, ezali pas sinama on a moté matozo la sabino ba makambo en tout cas image et pesa ingama on a moté ma pour président de la République à l'obé on saute lundi penza ba vrai patriote ezali ba militaire abimi penza a pesi famille au revoir à ke guerre a habité soga ozonga ah biso ba misusu mona ba tumso ga li ça c'est chiant ndengo na kufate bon militaire il faut respect na militaire tozali ko la sabino blessé de guerre Likolo, ba opéra qui est zosenga deuxième opération, mais mbongo ezate. Donc, et puis c'est mawa. Donc, blessé de guerre à cause d'un mbongo te, on a toujours l'accent pour ba conjivement président de la République. Donc, besoin solution pour na blessé de guerre yemutu a komina donc na niveau oyo azuma sasil kola mboka akoki jamais kolela la kambongo. Donc, binomoko bolanda vidéo oyo. Kombo nangai capitaine Alexis Badibanga. Nazali blessé, nazaki masasi na attaque ya Washi na marché Zambia ya 9h. Alors bayaka na ngai na hôpital ya Kangang basali na première opération. Ezo singa ngai basala na deuxième opération. Alors nakendaki na gouvernorat, nakenda ministère intérieur, nakenda ministère ya santé, ba document na ngai koti parti kwa makonzone ki ba me ko sali sangai, ba me manga na hôpital oyo. Et que ça l'approprié pour passer à la deuxième intervention. Alors, n'a pas de réponse de mon côté. Banda na koti na babiro na pays na lembi kokote na babiro ba konzi. Alors, il y a la raison pour laquelle na seulement une vidéo pour que batamote malam maman Denise asali sangai parce que ba osenga na $2,500 ya coopérer na lokolo oyo pour bazo muku oyo sali banda bazo ngisango na kati. Nazana no makasi ya kosala l'école na ngai. Mais nous avons $2,500 na basala na opération oyo po bazongi sanga muko ezali banda bazongi sanga na kati yango na sengi na mama mokonzi mama Denise ya motema malamu azalaka nango akosalisa bato asalisa ngai o awa na poti partout na moni moto akosalisa ngai te na bato ya bonne volonté bato basala mbongo na Congo oyo bakoza na bolingo ba patriote basalisa ngai basala nga opération na fandi na Kanva oyo nyonso akozwa video oyo asalisa ngai ameka ko transmettre na bato bazana mote malamu bameka ko salisa ngai lokolo zote na kopola moi ezate lokolo na ngai ko kopola nazana no mobimba kusali na mboka na ngai merci mais donc bino moboto la ndezali pasi na ma na motema blessé de guerre ah on a ba poto blessé de guerre za jeté ba kozoyo donc ba zuo libela en charge na vino mobimba. Tout le monde a vu les quoi mambo personnel Kesser Moubiala moi na nemoko à Bunda awa ponani a comme na chaise roulante mais faut là
donc aza mutu moko bazwa en charge bapesa balikonda mais biso ke obundela mboko suka boyo deuxième opération azangi mboko donc tozosenga vraiment na bakonza mboka président de la république en tout cas botala masolo ya militaire na biso oyo akende kobunda po na mboka a se retrouver bo donc vidéo tozong sa nsusu na émission oyo ezali koya donc dès que tu bino version oyo witi kobima ya masolo oyo toyoki na Grand Kassai ya détournement des deniers publics donc pesi version mususu toyokaki ministre ya enseignement supérieur azali ko expliquer que ezali montant wana te ezali nango solo te bon boyoka ye version apesieli na kati ya ndeko na biso ya presse ya mboka na biso donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Voilà, puisqu'il y en a qui ont la joie d'annoncer des chiffres parfois pas ça tenir compte de la réalité. Ceux qui veulent avoir des informations, il faut qu'ils se forment à la source avant de pouvoir les passer. Et là, je m'adresse à vous journalistes, parfois vous colportez des informations qui ne sont pas vraies. Les travaux de Bujimaï qui concernent les auditoires, les hommes, l'électricité, il y aura 35 000 mètres à aménager à terme de terrain, en termes de ceci, ça va coûter au total 17 millions de dollars. Et l'entreprise avec laquelle nous avons signé un contrat, donc qui a gagné les marchés, préfinance les travaux. Tout ce qu'on a dit qu'il y a 42 millions de dollars qui ont déjà été décaissés, c'est des faussetés. Ils préfinancent les travaux, ils nous soumettent des factures, nous validons des factures et nous amorçons la procédure de paiement des factures qui ont été faites. Pour ce qui concerne par exemple les travaux de l'université de Bujimaï, jusque-là, la République démocratique du Congo n'a déboursé que 18% du montant total et ces 18% représentent effectivement les travaux qui ont déjà été faits. Mais pour le reste, les travaux vont coûter au total 17 millions de dollars. Donc, bino moro, boiti kolanda, ils allaient version officielle parce qu'ils allaient officiel tout apesi en auto, c'est pelake ezalaka ndengona mais soki penzeza ndengona te ba millions auto kakeo ba détourner. Soki ezali ndenge wana te président de la République ba fakwa ya mbongo ya Grand Kassai il faut ba kangama. Ba fakwa wana il faut ba mbrenge bango donc ba lia bango ba kendo lia mbala donc mbongo ba pesi na bambongo ya ramo ebimisa ki ba masolo apesi kuna donc bino likonda wana olebo utiliser on a makambo ba pesi bino bozoya lango na ba marque neti ya kifa quoi donc président sans pitié na ebiso sans pitié donc yango na tozolanda dossier oyo tokotika yango te tokolanda yango vraiment na bokebi nyonso surtout ti tokozwa solution suka toyeba soki ezali version nini ou bien soki ndenge nini et kozala vraiment kaka ndenge wana donc sikoyo tokomi na suka émission na biso elinga vraiment tobeta sete parce que biso tokoki kolanda on mbala moko tango ezalaki chaud te fallait na topema tozwa ba information donc ezali affaire à suivre trop tika ngo te tokolanda ngo ti na suka parce que nazali sidéré Moulouba na répété Moulouba azali contre président de la République aza Soro Diongo c'est automatique il faut botia maboko nandeko na bino bo souffrir pour bozo pouvoir ba lobi nini te po na bino le lobo ba no bebsa mandat ya président de la République ba tumsu ba bebsa on me bino te donc vraiment lelo ezalaki vraiment to beta c'était na makambo yo tokomi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka. Je vous laisse les soins d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude sur tokomi na suka bobika base totika kayango te to remercier ka bato nyoso tout ba tiaka biso maboko ba edaka biso ba partager ka émission na biso donc vraiment merci na bino na kotika ka jamais qu'on remercier bino boban bobika ke to bandaka na honorable Jean Moutala na kata Londres honorable Jean Moutala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Totikali toujours na kati ya Londres pour na repesa Jano Matundu na mwasi na yeba salaka mingi pour na 5 minutes avec César Ngadi. Merci na nyoso tout vraiment bo sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi couple Jano Matundu. Toujours na kati ya Londres Maria la beauté naturelle na monara ba commentaire na yo donc yo tikakate sans émission nyoso so les allez publier au commentaire. Merci vraiment na ba commentaire na yo donc vraiment Tozali toujours na kati ya Londres pour nous représenter José Kano qui kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci na nyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke sikoyo na kati Espagne boyebi bino moko Espagne
esika vrai chéri na ndenga jeté ya solo penza vrai chéri Beloti Mavungu vrai chéri na kati Espagne. Merci na nyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Totiki Espagne tokei na kati Suède pour na repesa fidèle de fidèles. Thérèse Kamani azali fidèle de fidèle à banda nanga depuis Diego Ka depuis internet et banda tozalaki na yeti lelo yebi histoire ya Kleboa original ndenga betela ngai donc pesa inge sengo ti lelo azali donc vraiment Thérèse Kamani je cesserai jamais te remercier pour la fidélité nao donc merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei sur na katia lola pour nous repérer sa petite sœur propre pour tout de yalo la petite sœur propre. Merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Sigo tozongawa na Katia Paris pour nous repérer sa Rouf Mbutanganga micro d'or déclaré et reconnu d'utilité publique en abrégé DRUP. Donc vraiment Rouf sera zolo baba tiri dona sima ozo kansa mutazolo bezali monsieur Charles de Gaulle ou bien monsieur Le Favre. Donc ok moi namboka donc okoyoka articulation. Okoyoka donc vraiment son. Okoyoka diction donc ozo comprendre donc sera zolo bezo pesa elengi moka osakanate. Donc merci à trop Rouf Mbutanganga na nyo surtout au sala capo na 5 minutes avec César Ngadi. Donc tozongi awa toujours tozali toujours na kata pari pona pesa Agnès Mababa petit sœur propre donc sambela kaka pona mboka sambela kaka pona mokonzi na biso Fachi Beto Agnès Mababa merci na nyo surtout sala rapport na 5 minutes avec César Ngatokei na kati lisusu ya Belgique pona pesa papa na biso Lutonadio na mama na biso Lutonadio ba mbote ebele na nyo surtout bo sala rapport na 5 minutes avec César Ngatokei sikoyo na kati ya Kisasa boyebi ke nazala vraiment touché na makasi pour na Kisasa ba megeza la ressemble zanete malgré tout comme moi malamu par rapport avant donc tous allez couper ça mbote na Pauline Coupessa merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozenga na kata pa pour na pesa maman na biso Bilonda bobi azalaki grande danseuse professionnelle esika Betty Masikili maman na biso Bilonda alingaka émission puis alingi mboka na ye maman Bilonda merci nanyo soto sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc awa lisusu na kata Paris totikeli toujours na kata Paris pour na opesa Jarti Christelle Mutombo wana za petit c'est propre à quartier à Betelinga Masolo donc ya ba vient na Templar donc pesinge sengo mingi donc Jarti Christelle Mutombo. Merci na nyoso tout na fidélité na au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi yo ezali par obligation parce que ezali leki nanga ya quartier donc vraiment mes compliments à ton mari ton époux monsieur Lutumba to kei siko lisusu na kati ya Kisasa pour na repesa Guilema petit frère propre oh vraiment azalaka na bolingo ya mboka na epe ya 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours na Congo mais cette fois-ci toke na kati ya boma pour na repesa Dada Moyo na katia boma merci petit frère propre nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke siko na katia Toronto na Canada pour na repesa Bonaventure Trésor Ochudi merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc vraiment to zongi awa na katia Paris pour na kopesa Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes très propre, Fifi Filofaria. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na Katia Paris, vous allez copier ça Jean-Marie Chibangu, donc vraiment na habité ndengena remercier. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Ba administrateur toko bossa na bangote, ba administrateur toko pesa Shai Muka Ngeshai wabale ngela mon voisin Shai Muka Ngeshai. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Babi Kisinga. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jerry Mukuna. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Shikito Mushashino. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toko Sukisa na Dokotolo Nabiso ndenge boyebika ka Dokotolo Nabiso. Jean-Paul Djamba Kaoudi. Merci Nanyo sur sala rapport na 5 minutes. P. L'émission na yo au présentaka Parlons Santé. Donc vraiment merci na nyoso toupé au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas,
Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Au salaire, c'est vrai, tu vas